Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, est là pour vous satisfaire bien sûr le femme, est là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Bokoto ya sika yango eye Gavker aye ayeli biso bakisi ya kitoko, bakisi o ezali naturel, bakisi o ezali ko soigner tension, diabète, faiblesse sexuelle ainsi que perte ya poids. Gavker ayeli biso bakisi o esalemi na ba usine ya ba allemand, donc bakisi o esalemi na Allemagne, mais o ezali naturel, o ezali ko traiter ba maladie o totangi diabète, tension, faiblesse sexuelle et perte de poids. Donc, si vous avez diabète, en 3 semaines, ya pamba, na Gavker, bakisi na biso, o izali naturel, et traité yo, 3 semaines, ya pamba, diabète na yo, et sili. J'ai dit bien, diabète na yo, et sili. Na kisi na biso ya diabète au kosalela, et kobongisa na pancréas na yo ndenge obotama nango, na lobi bien ndenge obotama nango. Ainsi que kisi na biso ya tension, soki osaleli yango dans 4 semaines. 4 semaines, je précise bien, aux guérison, aux lobiko, awa na Gavker. Faiblesse sexuelle, diabète, tension, ainsi que perte de poids, solution yango wana. awa nzambe na nayebi siko shuka kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka lobi ntina yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezala oli
makamba mbongo ye boko. Ce n'est pas possible. Nana. Mon Dieu, film. La mission a. Au plus de tout, on va pas le faux. Mission baisse, pas mission bon là, c'est là. Caramba, il y a un peu de race. Il y a un peu de race. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT misala ne Kazinjo. Soko che bazui soki pe kuna bache tozui bazwa kaka. On sait jamais. Ya mamini Toki. Amata avion akenda ojouer na Guadeloupe c'est pas mon pilote. Il derrière Diana. Matutu amata avion te. Ata o bakanga ka o marine. Nani wa avion spécialité. Oh, mais depuis que dans l'internet, on va passer à un niveau de Bakata. Si on a conçu à avoir avion, à jouer dans le Guadeloupe, c'est pas bon. Ah, c'est bon, passez bon. Merci maman. Regarde moi surprise. A tout bien ngao. Moi présent bosser. Moi présent bosser. Caméra botala. Babombanga weya près d'une année. Ça a plus de 33 ans. Comment le ennemi. Je me suis dit devant ma femme, ça mais juste Oui. C'est important, ça m'a fait grâce donc.
osé porter moi la poète. Ok, osé porter moi. Merci beaucoup. Bonne ensemble. Alors, on va pas si beaucoup. Maman n'a pas beaucoup Oui, les gars. Donc, le boko oyo epesa mobutu oyo mobutu natraité na yo nicole ebakosava le boko oyo epesa mobutu oyo non je parle babienka bayayo so tooloba moti tokufa ebakata oyo loboko oyo epesa mobutu oyo kaka loboko oyo epesisisalepe oyo kaka loboko oyo kaka loboko oyo epesa lobolivi kaka loboko oyo epesi mama elise yadieo kaka loboko oyo epesi président patitilo beto mbodi kaka loboko oyo yango elongolaka longwa okatole bakata elongolaka longwa jo alongolaka batimasi loboko oyo soki ebakata osele yango alandela loboko oyo soki opiblie bino na cheri
te sunganga na teremi na sosela yo sunganga yawe ebongo ngayo yo Yesu yoponinga lelo yo poninga mosali pona tatola komono pona nini yangai bomo ipasi minoko pe kolela mais pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya nzambe oyo ntango makasi esilaka aya Yesu yaka osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minoko kobwakanga te Yesu na ngai ata kutu na buki nzela nzambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto me putolobaki tokofangolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai tikanga te soki atiki ngai akokweya nzambe oyo jalanga ngai tata nzambe
oponaki kasi oponaki ye yo opesaki ye ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini opesinga la vie de la vie. Bonsoir. Nous étions ici depuis 12 heures comme prévu. Mesdames et messieurs, ce 26 août 2022, nous sommes ensemble célébrant un jour spécial ce soir, mesdames et messieurs. Et il était prévu que nous sommes ici, ensemble ce soir, avec les éminentes présences des artistes les plus distingués de ce monde. Et vous, invités de ce soir, depuis 12 heures, et nous serons ici jusqu'au petit matin. De coquette d'été, alors, si nous sommes ensemble, mesdames et messieurs, je vous prie de pouvoir applaudir inoubliable, un moment époustouflant, mesdames et messieurs. Je vous annonce le début de ces assises, le début de ces commencements. Je vais devoir demander aux invités de ce soir, d'abord en commençant par saluer la présence remarquable de celle qu'on appelle l'icône du cinéma congolais. Et lui est parmi nous et représente tous les icônes qui arrivent et ceux qui se sont fait représenter ce soir. Je commence par vous féliciter, mesdames et messieurs, vous qui vous êtes très très bien habillés ce soir. Félicitations à vous. Félicitations à nous qui ne nous sommes qu'habillés. Félicitations à vous qui ne vous êtes pas bien habillés. Mais ce soir, nous sommes pour une seule cause. X Ciné ce soir. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort, mesdames et messieurs? Adressé par le chargé de communication du groupe X Ciné. Nous allons suivre la location du président de X Ciné. Le président va pouvoir nous présenter le groupe X Ciné ainsi que son comité directeur. Nous allons un moment passer avec la remise de cadeaux de nos heureux invités au groupe X Ciné par le président du groupe. Il y aura de la musique, il y aura la danse, les humours, les instances comiques, il y aura un moment pour l'internet et nous allons ensemble, mesdames et messieurs, partager le gâteau d'anniversaire. C'est pour ceci que nous sommes là. Partager le gâteau d'anniversaire avec le groupe X Ciné. Mesdames et messieurs, je vous prie à présent de pouvoir recevoir sous vos applaudissements le chargé de communication de X Ciné de Jordi Mwanda à pouvoir nous dire le mot de bienvenue sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, on reçoit le chargé du groupe X Ciné de Jordi Mwanda, Joël. Distingués invités, bonsoir. C'est pour nous un honneur de vous constater nombreux répondre à cette invitation à l'occasion du 7e anniversaire du groupe X Ciné. Je m'en vais directement me débarrasser de la charge
les conviés en qualité de communication, de chargé de communication du groupe. Mesdames et messieurs, au nom du groupe X-Ciné, au nom de tous les chefs, au nom de son président Jean-Vic Mwanda Motomobimba, le leader charismatique, nous tenons à vous souhaiter la bienvenue. Nous vous convions à passer de bons moments historiques et que la fête commence. Bonne fête et bon divertissement à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, bonsoir à tous. J'espère que tout va bien. Et voilà, je n'ai pas beaucoup à dire. Si je vais dire quelque chose, je dirais tout simplement que la fête soit totale. Et bonne fête à tous. Mesdames et messieurs, voilà, je vois que tout le monde est là. Les amis de Sydney, applaudissez-vous. Les amis de Sydney. Comment il y a tout aujourd'hui? Sydney, les amis de Sydney. Ah, X-Sydney, merci Papa Guy, dans le micro. Bien. La personne qui est le président Mature, il s'appelle Gino. Merci et pas à Kovrodor. Merci et pas à Mbara Mandefelo Kevin. Merci et pas à Mukita. Merci et pas à Tudor. Merci et pas à Arma. Arma. Merci et pas à Yamatou. Merci Karine Ouéali Koyi Mouchopi Lutumba Yaba comédien. Voilà. Et on le bébé Zate. À la guerre, à un garçon de problème. Ayo tike la rali kolo na ko lo wate. Ah éviter ngape chogo bula bula Christia Mwata Banata Ilunga. Voilà. Problème mes amis. Le parent on a foutu la carte. Tout va bien. Tout ça fait bien. On va venir sur le cas bien. Si quoi Bobika Mikolo Bayaya. Il y a un problème, il y a faire, il y a repasser. Ce qui est dans la dernière repasser, il y a un maman, le pas mon maman. Mais ça n'a faire, il y a repasser. Papa, il y a un artiste, faire au bimaté. Et la main a repassé à la repassé à le bisou, il y a maman, il a repassé à lui, papa, n'a fait bimaté, repassé à la peine à repasser. Et l'équipe, Zambala a été. La famille va oui, Nani, au moment le pardon. Papa est à mon lit, pardon. Comme on a bungi, dans la personne comme on a combat la bien pour Azouami. Maman, comme on y a moyo. N'a pas comme et bimaraté. Soit il y a combat kaka awa. Ok, non, comme on dit, vous avez la salité de la vie, non. Vous avez yote, yo faire les amis et bimaraté. N'a pas comme on les amis et bimaraté. On y a combat kaka awa. Merci, et pour le Soukisa, il y avait deux Mayele, Général Mayele et les joueurs Mayele. Ils sont morts. Nous tous, et dans la groupe Sonison, et dans la groupe Sydney, et dans la XT de Jovi, et dans la armée congolaise, et dans la église, nous tous. Merci beaucoup, la Soukiwana. Matouza Mbote na yo.
Kenzo mbote na yo, Mobutu mbote na yo, Rémi ozana libandia soin kanaka maite otima yuru mbote na yo, Xisine mbote na bino. Comment ba invité baza koleka ba kolo groupe na mbote, Xisine mbote na bino. Motango batinga na ye azawa pikadina na zawa pete kwa zawa. Sans plus tarder, l'homme de 1900, il y a libossé un témoignage. Ceux qui ne pouvaient pas quitter, ils ont sauté dans le coup. Je connais M. Jarvi Mwanda, un roi Nazana étudiant, je crois bien, 2007, 8, 9. Mwanda 2007, 8, 9, Azaka la montre, le moko na boko na ye. Ceux qui a côté les rêves, marins na lobi, moi na mobile wa tia kaboy azawapi. Wa tia kaboy. Azaka la montre, le moko soka zo boudé ba tia kaboy. Ngai boseka songomba ila komote masanduku likinda fabona jende mongo ile kamba fore mbekoti. O fama mo fo tuta mo fama mo fo konere mo mama to mo kamera ko bila. Ozo jam ozo mbende akuna nani. Ya le 7e anniversaire to banda chiffre 1 ringolo banin, chiffre 2 ringolo banin, chiffre 3 ringolo banin, chiffre 4, 5, 6 et 7. To yeko sepele longo na Jordi Mwanda moto mobimba po moto abato. Yari akanabato. Yori akanabato temi tayo. Mukanya. Nako pinga na yona moto zana ye grâce nako pinga na. Kevin nako pinga na yona moto suka pembe nako pinga na bino. Ozo mbanya tamino. Nyaka. Zoba. Ta moto li yanzabala ki des États-Unis bakabwani. Yo Karim, mitambe ya makolokola manyoko ezo bima sika na materme ou na pondu ya sika ya quartier. Nyama. Zoba. Ya lelo ezali yo ye. Ba fete kebe ko fete te mitali yo. Yo moto se praka la groupe na yo te 0 X Ciné Saremi le 26 août 2000 lignes. Point d'interrogation. Oyebi. 2000 combien? 2000 combien? Vous aurez la capesse, mais vous terez ma carte Sony.
ozali elikya nanga yesu ozali makasi nanga yanga tema na pesi na yo ozali yanga yango motema na ngai na pesi na yo bobokono ekangi soto na ngai maladi na nzoto na ngai yo lobi ozali yanga yango motima na ngai na pesi na yo Sika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzambe na nayebi te siko jour akolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka alobi te na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada, mwende mwingi na fimbo napesi yo awa opiso tungu na bataza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela kangambaka ye kotemelenga mbongo ya mwasi ye na mandeko beloko ya bayakasi bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka ose jamais ya mamini tokei. Nakonti biolo ye moyo
ezomonane ezosalema ezosimama na bomoi nanga. Yaya soki bato ya mokili baza kobinela bango, baza kokumisa bango, yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye. Oya sala ya minene na bomoi nanga sikisanga mabe, achanja bomoi nanga lolenge ya kozala nga sae, abongola bomoi nanga. Oh yeso yo Masumu na ngai komi lokola ngola Zambe na bomoye Yondo nimisaka nga Pe yo petolaka ngai Tina nini natika nzela na yo Nakolanda se yo Kinosuka ya bomoy nanga Sunga bomoy nanga yawe Tambusanga na nzela ya semo Yo na papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osi yanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate Alleluia nzambe na pomo Kembo nanga toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye, ngai na ye kotombola trone na lola ye, rabi ye lipasa na nkembo ye, ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga
TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.